Mbote Nabino Nyonso Boza Kolanda, film Nabiso Kitoko, toujours avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Et voilà film Ango, na titre na yango Tolobi Affection Bapesi na aveugle. Tobandi premier épisode. Toujours disponible désormais na YouTube. Et pas Iwapi Motonio soit visiter au côté na Didier Parfait Studio. Et pas Iwapi ba film ya Kitoko, ya Sika, ya Elengi. Oyo bato nyonso baza koluka eza déjà disponible. À suivre to banda bongo film na biso. Esengo na ba nyonso baza kolanda ba film Kitoko oyo ezo salema na Didier Parfait Studio. Merci na ba baza kolanda depuis Kisangani. Merci na ba baza na Gemena, Lubumbashi, Kolwezi, Loja, Mbujimai, Kasumbalesa, Mbanzangungu, Isantu. Voilà to landa première partie ya film Nabiso. Endenge tomoni awa lisolezo banda. Tomoni moto alala pongi, mwana mwasi, mama moko. Toyebite yeko nani awa tomoni sika be masolezo banda. Kolala pongi de la chambre moko pe classe. Yeko nani natango moko abandi koninga na pongi esili. Tongo tani mokolo pe bandi. Hey, hey! Asutuki abangi aloti mabe na kanisa aloti mabe. Tango kati pongi nzoka nde na pema na kobanga. Donc linkolo bake mama na biso aloti ndoto moko ebangisi ye. Nini yango aloti poza pamba te. Po mutako kata pongi na surprise boye te na koganga. Tango lamuki siko bandi komituna eza ninyo biso pe toyebite totuna nani. Histoire yango ebandi. Affection bapesi na aveugle ekoyebana. Etango lamuki abandi kotambola. Mama na biso a retrouvé ba chambre ngonzoka désordre boye ba bebisi. Ndeti kaka ba pierre batu bayaki awa. Basali mobulu ba panzi a retrouvé chambre désordonnée. Banani basali boye. Tope nani asali boye. C'est que mutu pe lekaki awako. Est-ce que ba makambo yango yango tamonaki na ndoto tia lamuki kotelema amoni makambo yango komika réalité. Eh ba bebisi ba panzi mutu aleki awa nani. Ah donc c'est que moyibi sa leki asilisi opération kei do ba vérifier biloko mususu se bungi. Toyebite bandeko pourquoi mokolo yango bandi mabe. Ndenge nini mokolo bandi na trace ya miyibi koboma kopanza biloko na ndako. Tolanda nalemi makambo zo sala ngai Justin ata affection te bolingo te ozolanda ozo kipenga te. Tika pardon na sana tempérament mabe na sola makambo yo. Esengeli osa na affection nanga pe la tension nanga. Na solo banozo kipenga te elingolo banini. Na solo bayiso kende si te pele ngona nzela nanga. Na boyi na kotelema wa choko yokanga. Ozoka te chika. Na lobi na lingi yo te. C'est fini. Na linga yo te na kolinga pe yo te. Oh, balo bandenge ni. Yonda mama nanga nde boyoka ni makambo yo. Bozo sala nini? O bozo luka ekosimba te. Ngana yo eloko ya te. Atako loko nini mama prometa yo. Kende pa na bandeko banani bazowela makamba bolingo na makasi boy. Voilà un couple déchaîné en conflit. Kutu tobenga ngo couple te. C'est comme si bazo forcer bolingo moko. Ndeti mwasi mipesi mobali ndazo boya azotia matata. Mais vraie raison ya matata toyebite. Tomonika pe lisolo moko so ebandi awa. Ah, mwana mwasi mipesi nsoka yete bolingo pe lingi yete. Voilà tomoni ndako moko penza bien classe.
Ah, kaka yem ta to swana kunati. Mwana mobali abimi mbangu, démarche à laisser passer, priorité pressée. Oui, allô. Tela nazala nzela chef, nazo ya. Non, pesa quelques minutes, nazo komela yo. OK, d'accord. Akeba course na ye. Mais pourtant famille yango pe ya bien, ya bambongo, tela kaka parking a mituka, tela ndako. C'est-à-dire ba quel est la relo côté. Mais balamuki mabe mokolo wana. Justin abimi na kanda. C'est là. Mosusu alandi kaka ndenge babanda ko swana likolo. Tante Claudia. Na sepete mangambezo salema. Imaginez makambu Justin asali, hein? Ndeni moi no ko traiter comme ça. Na zo bate ausanga bombwani. Chika malembe yaka yako vanda. O kolela te mwana na ngai. S'il te plaît, hein? Makambo ya ezani. Kuta zotela ngate le longité. Azoboya koyoka nga. Alobika linginga te. Tantine soka linginga te. Siko nini ngoka tina ukangamela mutu wango boye. Nazo sala boye pona nini? Oh chika, ngana yebi pourquoi okosala boye. Ngai na mama na yo, tozaka baninga malamu ya kala. Toza ko espérer que volonté ka moko tozala ngo yango na ekosangisa pe bino bana na biso. Yoka. Yo pesanga juste moi tango na loba na mwana ngai na ko expliquer ye. Bo vanda o match ya kitoko ko banga te. Na yebi nanga ka ndenge bandaka. Tala ndimelanga ko mibali pe ya mo bazana na ba caprice. Omoni nzoka mama nde mutazobeta bala likolo. Mama oyo ndaboti mwana mobali toti komona. Mais mwana mobali aboyi ba choix oyo mama zo pesa ye. Voilà l'histoire. Na comprendre nanga. Eloka kitoko yaka malembe te chika. Oh pika pende. Ya molende mwana ngai. Voilà mwana mwasi pasa komi pesa na bolingwa commission. Awa toleki lisolo mosusu tolanda tokozongela bango. Na balabala. Namoni na nzela on dirait aveugle. Asimbi kan nzete na loboko. Baza ko kamba ina ndeko. Bana basi mibale moko aveugle moko azokamba. Lisolo mosusu. Bananyo toyebite. Tala ndenge baza kokatisa nzela na ba risque nyonso. Et voilà vie na bango komi risqué, surtout ya mwana mwasi oyo akufa miso. Bauti wapi toyebite bake wapi tolanda kaka. There comes a light. Show you the way. Your love has saved me from falling. Your love has taken me away to a place where I can see the light of day. Your love. Bandeko oyo nyonso alingi alanda filme oyo alanda ngo malembe calmement à s'abonner na YouTube Didier Parfait Studio. Batuti bana abiki na batu bazaki pembeni bakamwe soka ne babande kozela motuka te mbala moko tala balingi batuta. Voilà panique epesi na baye bazalaki pembeni misusu basimba mitema. Voilà kokufa misonde likama moko alingaki akufa lelo soki kaka moto wana tambulaki malembe te na motuka. Justin toyebi likambo ezo déranger ye kaka ndenga bimi na kanda ye wana pe na volant akeba rendez-vous bazozela ye quelque part. Omoni ndenge tomonaki bango na balabala nzoka bavanda bakotoyo condition moko misérable. Nzoka vina bango ya kokelela. Nzoka vina bango bandeko dépourvu de tout. Tala ndako esila te bisika bavandaka. Oh quel danger. Bana basi mibale pe bandeko. Tango bakomi bisika bamesani kovanda. Leki nanga merci.
merci na nyonso ozosala oyebi soki ozalaki te nde nasuki wapi mpenza leki na nga te yaya koloba bongo te nakoti ko pete quelles sont les conditions. So did you make enough money? Alors lelo mbongo sengeza boni olokoti mbongo ebele bakenda kolokota mbongo na matolo na kosenga na kokelela pe kolelalela Vicky nyonso mbongo ebele boy Vicky ya solo lelo tosali recette yaka Vicky yaka kasi banda na kolokeloka kolia oyebi bandeko bazo vivre na mawa ya bato oyebi nini Vicky tala lukana no loka kolia sombe loko tolia pardon omoni vi na bango tala yo pe okolia quelque chose te koka pasite po na ngai yo kende na sombe loko ya kolia soki nga pe na okinzala na koyebisa yo Victoria onga uki yo Victoria keba sala no kikende lukeloka kolia naza na nzala me naza makasi omoni naza na nzala me na kemba ça va ndenge olobi tala lisolo yango ya pasi boni base retrouve bango moko bana basi mibale baza na famille te baza na ndako te libota te na ndako esila te bazalaka me tala bato oyo bazwa vi bambongo ebele me biloko mosusu basomba na mbongo te chika nini yango ekoluka awa ebongo yokanisi na ye kosala nini d'après toi s'il te plaît bima siko na chambre na nga chambre na biso na bima susu non s'il te plaît chika ce n'est pas comme ça naza mposa lala balobaka pe violence faite à l'homme po oyo nazomona eza violence faite à l'homme po basi bomesana kaka koloba violence faite à la femme le jeune homme aza na posa na ye te ekomi amour forcé bima na yo bima kende c'est comme si nakoyoka wa peut-être mambolobi boni boyeko choix na ye te eza mama na ye nde ebongo mama zo forcer mwana mwasi oyo na ntina nini parfois nzala ba raison na ye et le pauvre Justin ayebi te akose débarrasser na moto oyo ndenge nini mama zo forcer ye tongo alamuki bonjour maman Justin est-ce que nakosolola na yo te muke lisolo yanga na yo nakanisi eza likambo chika te bon oza na raison eza nyonso mpo na chika nde tokosolola vanda s'il te plaît kaka likambo ya mwana mwasi oyo azomona ye lokola sende na poso Justin mwana nga pardon s'il te plaît nabondeli yo est-ce que kopesa chance te na vie na yo mpo na mwana mwasi oyo mais non je ne peux pas maman yo nde mutu oye na ye ozoforce epa na nga sikoyo olinga nasala nini nabota bolingo kaka ndenge wana mama esalamaka te esalamaka bongo te mama Justin I am your mother. tala Justin naza mama na yo pe Since I gave birth to you, wuta nga nabota yo you've got a good heart. nayebi kozaka na motema malamu Just give Chika a mais non chance in kanisa your life. quand même chika apesa kaka chance yango quand même à vivre bolingo yango quand même Besotted with oyebi ndenge mwana mwasi alingi yo makasi akangami na yo yokanga te tala eza likambo ya bolingo ebolingo ebotamaka kaka ebolingo ekolaka kaka nakosepela mpenza azala bokilo na ngai pesa ye chance ko Justin maman bon naza na retard funaki mosala déjà Justin s'il te plaît vanda wana the legal chamber Hey, that you're running Boni Boyko? up to, I set it up. nga mutu na bongisa musala na yo ki avocat ozowela ngo nini siko tiki nga komowela musala na yo désolé maman I lost it. bon ça va kende na yo kende ça va kende s'il te plaît ekoki ça va kende omoni na mama na mwana na ye ekomi matata sije kaka ya mwana mwasi oyo chika Justin. ebebisaka masolo ya ye na mama Alright, Mama, we'll talk about it when I get bon d'accord soki nazongi mama tosola kasi
Maman a insisté. Et le garçon a continué Koboya. Voilà l'histoire. Donc maman mal à l'aise, ce qui l'histoire bolingo est simbité, mal à l'aise azali. Intérêt n'a nini yo, mouté ma paye yote. Eza nini kaka. Toyeba ki bango na balabala tomona kababimaka aveugle azana ndeko akambaka ye. Oyebi ndenge babimaka boye nzoka nde mawa batu nde salaka. Kaka ndenge bakotanda mwa sachet batu bakoleka bakosenga pe bazopesa mwa mosolo. When you need a helping hand, there comes a light to show you the way. Ya zelanga kasi nazoya nazoya. A côté na pe tomoni Justin azaka avocat. Akendaki pe ba course na ye. Ye pe na makambo na ndako na bango toyebi ye na mama ndenge zobela te, ndenge zobeba. Auti procès asambi asilisi. Bakote wana pe totala kaboye bana mibali tango bamoni akufa misu babando botola mbongo botika mbongo na mbongo na bai moyibi yibe mbongo moyibi ndeko asaki pembeni abane kotala na mosika atali nzoka bayibi ndeko ne mbongo jo moyibi mwana mwasi ope akwisi porte-monnaie oli aluka abani kokanga moyibi ya mwasi ok ekwei kaka pembeni wana ayibi mbongo porte-monnaie nenge zalaki awa webi ke bandeko Viki babelela moyibi babeta misusu baolatisa pine ke baba kotumba Maureen nde mutakufa miso azako yoka azomona te azokanga Viki botika Viki balingi baboma ye bakangi moyibi ya mwasi kaka bakote wana na makelele pe batu babandi koya essence bimi pine si batie alimete zangaka te Justin pe avocat azoleka. Qu'est-ce que c'est? Oh nini, arrêtez, malembe, les camins de c'est quoi ça? Malembe. Abandi ko intervenir, ayebi ne bangote. Viki, oyo nani, yaya na Maureen, azomona te. Makele kaka zoyoka ndenge bazobeta mwana mwasi, nzoka ndeko na ye. Intervention Selemi, Justin Akoti, boss, bolingi nini? Bembino bozo pa mambozo sala. Est-ce que boko kena justice to boko beta ye? Est-ce que boyebi ke bako kangabino? Parce que vous allez se faire justice, je suis avocat, vous faites pas ça. Ah, il n'y a pas de misi mibe kwa tanga na kelasi. Batu balingi kaka baboma mutu oyo, baboma mwana mwasa yibi. Il pas bangisi bangwa lobi la loi et kokanga bino. Pour bozo ça la justice alors que bozo na ba tribunaux. Et puis si makelele. Boende, mwana mwasa biki. Ah, bakangi moyibi na moyi nzoka moyibi pete mwana mwasi alobi moyibi nzoka ayibi na ete porte monnaie kwei kaka pembeni wana tango bamoni avocat moto ya mibeko ye babandi ko baye babandi ko kima babando bendana mbala moko na yaya na leki babani kolela mokili oyo nani akokotelaka biso toza batu basanga libota tozanga esika kokimela tozanga mbongo tozanga nyonso mbala moko explication ebandi nini mwana mwasi basali nini osali nini malembe ça va boya tala bafutaka mbongo na ngai bafutanga mbongo na ngai bayibi avocat oyo Justin a intervenir pona bango mwana mwasi alobi mbongo nanga ebungi bafuta tala mutu azofuta yeyo combien pesa 50,000 naira na lokuta na kati a profiter lokola mbongo ngo bayebi te combien bandeko mwana mwasi pe mutema mabe akangine moyibi te mazuka mbongo akenango amoni pete sika bayibi ye. Bon, en tout cas, la commission de l'école, elle a mabé comme les binotés boza na bomoy. Ça va, na koti kabino, na kende tika bino sika bozalaka. Ça va, na accompagner bino. Hein, vous en faites pas.
Ça va, boya, 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 boya. Ayoki motema mawa. Tango atali boye, alobi atikite. Boya, nakotika bino e place bovandaka. Bande ko soka yebaki pe place yango. Po place yango bavandaka na soni. Ndako esila te. Bakutani na ba circonstance moko bandeko ya makelele pe ya matata pe ya bitumba. Et voilà histoire yango ndenge zokoma. To bandaki histoire ya Justin na mama na ye na likambo ya shwa libala. Bana basi pe to bandi histoire na bango bakelelaka kosenga mbongo na balabala po ndeko akufa miso. Baliaka kaka na mawa ya bato bakutani. Asungi bango. Film disponible na YouTube. Oza libre ya kotala, ya ko télécharger, ya ko partager na Didier Parfait Studio. Amemi bango na restaurant pe ya VIP. Bana bandeko bana basi ba récupérer ba retard à kolia. Allez manger. Victoria. Oyo ni nazolia. Ba récupérer ba retard. Tell me, Bon, bolo belanga. what exactly happened? Exactement ni ne salemele bino. I mean, why did you guys resort Boni to begging? bokomi na vie ya kosenga senga na balabala. Okay, it's a long story. Eza histoire molai monsieur. My sister and I Ngai came from the village. nandeko nanga oyo touta na mboka. Father is very sick. Papa na biso ndaza malade. And then Bon, my mother's brother that sent me noko na to biso amesana kotindela biso mbongo. he just talked Tito to komi me. awa. Me mbala moko akata na ye. Apesa asu te. So we Papa pesa na besoin de traitement. for him. Toye awa na ville. Toluka noko. Tant tokomi pe awa na ville. We heard that Toyoki kaka keno his house got ono ndako na ye pe avandaka eziki moto. his family Ye na bato nyonso na ndako babimi na bango bakendaki kovanda na Togo. Biso pe wana tosuki totelengani. Yango toyebi te tobanda wapi tosuka wapi. I mean, that's quite En tout cas ça lisolo ya mawa pe ya pasi penza. But why did Mais you choose to come to mpona Lagos? nini boponi boya na ville ya Lagos na condition ya kokufa miso boye. Allow your sister come Et to bon Lagos? yo pe opermettre ndeko na miso kokufa boya ti awa. Mais monsieur yim te insistaki ka tokomawa. Parce que noko nde muta prometaki ke abando tindela biso mbongo. But what I don't understand is, Loko nazo comprendre te what za led ke you to begging? siko nini yango tindi bo sengaka mbongo na balabala. we didn't have any other money. Bayibaka biso mbongo pe ya kozonga na mboka ezalaki te. We now started Sikoyo so that toza na ndeko te. survive. And Tobande ko kosenga senga bato mbongo po to survivre. Ce tozwi moyen tokozonga na biso na mboka. Alors, monsieur, mbongo na biso pe lelo bakangi babotoli yango, bayibi yango. Eloko tokosala eza su te mbongo eza nango te. It's all right. OK likambo te, ça va, ça va. You know what? Oyebi bolia, Hit up. bolia nan. Done. I'll take you there. Ça va comme ça, na okende ko accompagner bino. Thank you very much, sir. Merci monsieur. Nzema pambola yo monsieur. Merci mingi. Nayebi ke ba bon samaritain. Bakosila te na mokili oyo. Ayoki lisolo esali epasi. Oyebi suka nango fo bakende kaka esika bavandaka. Awa na ndako esila te. Mbanu. Ala bana basi batelengana na ville. Bayaki koluka nzoka papa na bango azobela. Abeti lisolo totelengani moya kozonga mboka eza te. Justin akomi esika ngo. Ah, elekeli ye. Bienvenue monsieur. Mais c'est là. You mean you guys? Bolobi nini? Ke bino bovandaka nde na ndako esila te awa. Yes, sir. Oui monsieur. We live in this Tovandaka kaka awa. the only place we could have Esika kaka moko tokoya kotia motu kaka yango oyo. get. Nzambe na ngai. So someone actually collecting money from Mutu you moko nde ayibi bino mbongo. for this? Yes, Ale sir. atiki bino awa. It's one man that calls himself a caretaker. Kasi eza mutu moko te oye commissionnaire. Siko mbongo na biso bayibi. Yana tosuki kaka awa. Na ndenge batalisi ye bandeko moto oyo motema pasi. Azotala aveugle bandi koyemba nzembo ya mawa.
nzembo oyo ezolozongisa ye na bapasi ezorapele ba mauvais temps ba mauvais souvenirs. Justin abandi koyoka ye ayoki ye lisolo mpenza eza ya pasi mpo na bana basi oyo. Non, arrêtez, s'il vous plaît. You guys, Tala, you guys can't stay Bino, here any longer. Tala, bovanda suswati, tala, boza suswati. Just, do you Tala, have anything important that you bozana eloko important oyo boko kanga bomema na luka hotel moka bien na kotsa bino bovanda. call my realtor Alors, to get you a more comfortable place to stay. na luka agent nanga moka lukela bino place ya malamu bovanda. Merci. Ya tolongwa awati oyoki azoluka esika malamu pona biso. Moto asa malamu penza. Kokite. Pack your things up. Alobi bokanga. Boso biloko nyonso bozana ngo bokanga. It's okay, I'll help you. Yaka ale landanga bolanda. Tokei. Mokolango bakutanaka na un bon samaritain. Okay, J'ai place na hotel avant d'ici bandeko. Alors, nako zela bobenganga soki bozana besoin loko ou bien ton boko na mboka. Merci monsieur Austin, merci beaucoup. Non, benganga Justin. and I'm glad I'm able to make Oh, you happy. nazape na sengo parce que bozo sepela déjà. By the way, I'm Bon, proud to have alors, partnered with natiki Victoria. pe mbongo ebele na maboko ya Victoria. Soki boza na besoin loko, boza na mbongo na bino. Bondela su batu na nzela te. Ya pesi biso mbongo ebele. Merci, messieurs. Hey, pardon, Justin. Nzamba pambola yo. At least now, Vicky, we can go back. Be nayebi ke boye Vicky akolanda ta papa aluka pese mbongo wana pona traitement. And, Ok, d'accord. don't forget, Kobosa na it's very te, important that it's you get important. back to Lagos. Ke So we'll bozonga na Lagos sawa po bo mona spécialiste o atata misu. And, I would Alors, arrange for driver nako to take you arranger there. chauffeur na motuka akende na bino na mboka. Tete merci, ekoki monsieur, pardon, kobanga na ote. Please, now, S'il te plaît. No. Non, na insister. Do you expect me to Ozo allow zela you siko to nini? go Na such a tika long bino journey without us? voyage molai tina mboka ka bino mibale boy. excuse me. Oh, excusez nga. Ebo nakufa misu na mboka na koma te. Biso mo to utaki mboka to komia na ville ndenge nini. I know, Nayebi. but you know, we have to be more Mais careful. faut to sala quand même très prudent. We don't want to take any chances. Toko lingate quand même to luka ben incident mo ke kwela yo. Merci monsieur. Okay, OK. so, Alors, I'll be here first thing in the morning. nakoya penza for lobi the tongo avant bino bo voyager na mboka. Merci Austin, Justin, merci. Hey, Ya. Vraiment mutalobi apesa biso motuka na chauffeur toke na mboka oboyi. Eh, kanga mnoko na yo. Bana basi ba se retrouver. Moto moko asungi. Apesi bango na bambongo. Donc ba makamba ko kelela mbongo na balabala eza susu te. Lisolo tolanda. Voilà bandeko bazongi na mboka na bango. Affection bapesi na aveugle. Film na biso tolanda premier épisode na bandimbola avec Didier Parfait. will never forsake your children. Tango bazongi nzoka mama losambo nzambe na ngai yoka ndoko batela bana nga mibale bana nanga bazana maboko na yo nzoka bana si bakomi na mboka. I beg my money na 2,000. Bien combien pesa nga mbongo nanga 2000 naira pesa nga na leka. Ah chauffeur mpe motu ya boye bango moko balingaki bafuta po ye moko Justin alobaki nazlukela bino chauffeur bokendo fele baboyi. Mais enfin bakomi eloko important yango wana bazongi esika bauta. Ah na misu kaka omoni genre ya bafamille yango. Why is everywhere so quiet? Ebongo awe bisika nyonso batu Where's kimia everybody? na ndako yango batu baza te ya kananu tokota nano na ndako.
bazalaka na bato ebele sûrement kozonga na mboka bato baza suhu te nsoka mama losambo azotia bana ne na losambo en tout cas nzambe pa yoki losambo yango mpo nzambe apesi bango mutu mosungi apesi bango mbongo bazwi mpe transport bakomi mpe na mboka nzambe asali deja mori na koti viki na nsima mama baluki atali oh nani wana mama bana na ngai yambi bana na ngai nzambe merci mama mpe azosepela po asalaki losambo mpo na bango nzambe na likolo wumela nzambe na ngai ozali osalaka bana na ngai nasepeli namoni bino bana na ngai en tout cas maman en tout cas tout va bien ebongo bino nini ekomeli bino boni bonde koluka nini mama eza histoire molai mais ebongo papa kasi We need to get ready for his en treatment. tout cas photo bongisa traitement na ye papa za wapi Hearing his voice. nazoka mongongo na ye te Not long after you. bon batango mingi te après départ na bino bokendeki ville papa na bino akufaki mama nini kasi nalukaki nabenga bino to naluka bato balanda bino balobi keno noko na bino mpe sika azalaka bima moya kozwa bino ezalaki te alors nazalaki na contact te mpo nabenga bino Don't worry about the money. We Tell her. have the money. toza na biso na mbongo te mama moto moko asungi biso apesi biso mbongo toretraite papa bien ozoloba mamu nini wana tala eza likambo ya traitement susu te papa kufi aza susu te ebon siko naloba nini papa kufi naloba nini mama papa aza piko o sika tozwa papa tumeme na hôpital topesa batraitement ozoloba nini wana koloba boye te ko mama nalobi papa sa kufi bayoki sango na mbongo na maboko alandi nzoka mbangu mpo basala nyonso papa bika baye kokuta nzoka sango ya matanga Maureen na Vicky babandi kolela papa na bango oh quel malheur lisolo esili te awa bazongi otard nzoka tata si akufa mais lisungi bapesi bango ekoki quand même kochange mpe vie na bango à suivre bandeko tozela deuxième épisode tozo continuer film na biso affection bapesi na aveugle tolanda toujours na Didier Parfait Studio disponible na YouTube pour na plaisir ya moto nyonso alingi kolanda ko télécharger ko partager